Mbote na biso mbote na pesi bino mbote belé. Voilà. Donc mbote belé ra ndenge ezalaka. Nayebi ke dimanche ya malamu. Bolamu ya malamu. Makambo nyonso ya malamu. Boyete. Bon, voilà. Nga na ye na mwa zamba bisika tranquillité ezali. Na ye na mwa bisika tranquillité ezali. Na ye kosala mwa marche à pied. Lobi nazalaki trop voiture, na tamboli mingi na voiture, makolo esalinga pe passer presque toute la journée. Hein. Nazalaki trop voiture. Na ye kotambusa makolo nanga. Bon, na osa sport sikoyo te mpona kobeta corde. Sili kotina kobeta ngo air moko. Nazalaki trop voiture lobi. Makolo esalinga pasi na misina na badoa ya makolo. Esalinga pasi makasi. En plus nalalaki très tôt, nalali mingi, presque 10 heures de sommeil. Donc voilà. Na ba problème on azana ngo. Ya mwana donc comme sur moi passe. Faut quoi assister hier comme marqué à l'école comme belé. Bon voilà. Heureusement c'est une entorse. Na mona yilobi bate belé. Baso komelangai, oh non, c'est bien. Moi, nana, il fallait koufata ou koufa. Mais bateau, basolo, babilo, d'ailleurs, sur l'hôtel, bavina, bango, mawatro. Ce ne sont pas des gens responsables, tous en a bango, ram mon côté. Pour éviter des discussions inutiles, parce que c'est pas mon monde. Na bloqué, bango. C'est pas pour mon monde. Et les gens m'ont parlé trop, oh voilà. On vit pas de même monde. On vit pas de mon monde. Moi, je suis un artiste et musicien. Ndenge bomona nga boy. Nga naza ndulemani ndenge bomona nga boy. Au moins ndenge bomona bokechu ndenge nga nazali. Na beta la guitare, na beta ka synthé, na sala ka nyonso. Naza première janspile na Congo. Première janspile. Le mot mou jansé uti pa nanga. Je suis un chorégraphe, naïbi ko bina na ndenge ya kusakana te. Na kotiela bino vidéo moko ya fête moko tokendaka concours ya danse kala mingi te. Naïbi ko bina na dimension moko, vous allez voir que Google o eza yote, mais ça senga bino kasi bino olenga na ambiance. Bino olenga au vivre. D'ailleurs bino au vivre. Ce que vous faites là, c'est pas une vie. On est invité. Vie après 10 ans pour en vacances mbalamoko. Vie après 5 ans pour en vacances mbalamoko. Après 10 ans au matière avion mbalamoko. Moi je vis. Chaque vacances est ratagaté. Chaque vacances est ratagaté. Il y a des milliers d'euros et bimaka pour que nos CP Sanzoto na banananga. Plage, piscine, bel hôtel. Bino vivaraté. Nga na loba ngona ko sangana ka sauter na milliers congolais. Milliers congolais, c'est du passe-temps. Vous comprenez? Il n'y a rien de bon. Là, au moins, ma longueur a raté un millier congolais. Il n'y a qu'un groupe de radins. Ils ne sont pas organisés. Ils sont méchants, jaloux, haineux. Ils ont un discours à business. Car alcool, bassi, kobina. Alors, on a des millions de quotas. On a des makasi. Naza mutu moko déjà naza déjà na ba makambo moko bo ezali insensible. Ici la raté ba projet na mutu ici la raté. O soge sili monsieur Baksami. O soge sili monsieur Baksami et ma vie est construite na ba projet. Ce qu'on voit au na milliers congolais pour Zwanine. Pour Logotanine. Vous les avez vus? Ndenge bazotine langa ba message lobby oh non. Voilà touti ko bina touti mais et vous ne demandez pas qu'est-ce qui s'est passé après. Mingi ba telinga na gina Paris bazange sika kolala. Mingi mais nazo epse bino makambeleki na butu vous ne pouvez pas imaginer. Mingi ba kangi bango ba pesi bango ba contrefaçon. Bino mutu bo uti concert neni bo no frauder na batin. C'est inconcevable. Ça dit tant ozo ken des concerts.
bato bele bazolo ba oyo mabe mona kawa pi ngo soki bato balingi ba sepela na ba pourquoi ozo privé bato kende na Palestine na Gaza wana oyo bisa bango bo kende concert na moment bazole la bibembe isa ndenge moko na bino ba congolais kende na Palestine na Gaza oyo bisa bango ba kino bina au moment ba famille musu baza ko lela bibembe c'est pareil na bino na pe se muta sepelate yo ka se sengo batinda ngo mutu mais non sengo batinda ngo mutu. Vous êtes dans quel moment? Dans quelle situation? Là, il faut s'examiner. Vous êtes dans quel moment? Dans quelle circonstance? Mais la situation est catastrophique. Il y a des gens qui meurent par-ci, par-là. Il y a des gens en famine. Il y a des gens qui se déplacent, ils ne savent même pas où aller. Est-ce que vous comprenez même une seconde de qu'est-ce qui se passe au Congo? Hein? Donc, voilà, je ne sais pas. Moi, personnellement, tant on attend la Rabilo chez les Congolais, il y a un doute. Il y a un doute. Doute mourir à la Rabino. Soit on est mélangé par un peuple, Baouta na Zamba, to Baouta Sugi Wapi. Vous croyez que Bissot a besoin de s'émoter? Naso Nabina Sepela, na Osepela. Na Osepela. Nabina na organisé même fête Mogo Boyeshenga à l'occasion de rien. Na osa la fête à Mounene, Masanga, Batubaye, Meli, Balie, Bakenabo. Nyonso na Moutaninga Osala, na Osala. Et au Lobelanga Pelo remonte. Mais regardez d'abord les gens autour de nous. Il y a des gens qui pleurent. Nuit et jour, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui se déplacent. Il y a des gens qui meurent. Vous comprenez? Il y a des gens qui meurent. Moi je ne cache pas le mot. C'est comme si vous demandez aux Palestiniens qui sont à Gaza d'aller dans une fête ou quoi là. Mais les gens meurent de l'autre côté et vous fêtez de l'autre côté. Mais c'est quoi cette mode de vie? C'est une drôle d'époque où les gens ne se soucient absolument de rien. C'est une drôle d'époque où les gens ne se soucient même pas de l'air demain. Ni barolia nini barumela nini lobby baruza bana lendi baruzonga classe nini nini bakola ya bana lelo wenza dimanche moi mbongo zaiki nango 300 €. On resomba bakola ya bana lendi bakende classe malamu nzoto ezala dans le show bakufa malilité. Mais tu te permets à Okenoko Sepela concert et concert et concert. Au moment où vous fêtez, les enfants même de Fali étaient dans la maison. Elles n'ont même pas suivi les concerts de leur papa. Au moment où vous fêtez, Batumisukutu bakendaki lobby bakufeli ba parents na butu. Batumusu bakendaki concert lobby bakufeli ba tata. Lelo bazako lela concert kuta tiango pembeni. Et les gens m'envoient des vidéos. Bino boyo kota concert na poto te. Bino boyo kota concert na poto. Bolo bara merci poto. Boye poto batu ba bengisi bino na poto. Bozalo wa bisote ulongwe kinsaso ye poto na mbongo na yo moko ya poche. Tout ça ndenge moko te. Bino batu ba bengisi bino yango bozaka na ba compte à rendre na ba ndeko na bino ba cousin ba cousine ba yaya. Moi je n'ai nazarata na compte moko à rendre te na moto. Ni bateau na bengisa na poto na pesa bango ale profiter de votre vie. Bozana compte à rendre te pananga parce que ezali droit na bino. Que yaya longi baleki ba bika bana ba bika ba mama ba bika. Bino ne muto bwaka na ba compte à rendre. Lopango bateka ki fozong sandamba lopango wana bateka. Ti lelo ba mama ba koma ko telenga na isika ko lale ala gati. Alors, à un moment donné, il faut conscience na bino ezonga ka muke muke. OK? À un moment donné, il faut conscience na bino ezonga ka muke muke. Batu nyonso muke li bazaka na 2 temps de vie. Une vie il y a qu'à travailler et une vie de jouir de ce qu'on a travaillé. To boyité. C'est à un moment donné boke ne cinéma, boke concert et la musique, boke ballet, boke biloko nyonso wana. Ça c'est une vie normale pour na batu nyonso ya mokili. Mais le cas de vous, Congolais, est en côté. Chaque jour, vous perdez le membre de vos familles. Vous comprenez ça? Parmi Bino Batumusu, Bakotagi concert, ils ont perdu le membre de leur famille, même hier. Alors, dites-moi. Moi, je vous donne un exemple de Gaza.
pour comprendre un tout petit peu. C'est comme si vous disiez aux Gazaouir, bon voilà, vous avez la guerre, mais vous pouvez toutefois boire un coup, aller danser, tout et tout. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, mais vous êtes malade ou quoi? On vient de perdre nos mamans, nos enfants, nos grands-parents, et puis vous nous demandez d'aller boire un coup, nous amuser. Ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas la tête, le pied. Ok? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est votre cas, moi je le dis. C'est votre cas. Tout que ne gauche, tout à droite. C'est ça qu'on a bino ba Congolais. Vous avez matanga na Congo. Mokolo Congo na yekoma bien. Que kimi ekoti na est. Banzele fungwami. Batu quand basali batombe ya bandeko musu bakundana ba fosse commune. Tosali deuil national ya union sur l'équipe na mboka. Bawa bakende kopema na kimia. Ndenge zaka na bateau baza normaux. Bawa bakende kopema na kimia bakufi par peut-être pour na makambo ba ebitina te. Ndebisika na kolo ba bon voilà. Le samedi prochain à Bana, moi concert ya Lokwa Kanza pendant 2 heures du temps après Tozongi. Bon, samedi prochain, tu as un cinéma, tu as un documentaire, il y a Thierry sur Katanga Business. Ah bon, tu as un eloko boye boye. Vous comprenez? Tu as comme si tu vivre vraiment normal. Mais, na niveau tozanangwa, cher ami, na niveau de manipulation politique. Parce que vous n'étiez pas là. Moi, je discutais avec un lieutenant de la police. Il m'a dit que Bazali, dérogadé, Bazali envoyé par le ministre de l'Intérieur sous la bénédiction, il y a présidence de la République, c'est-à-dire le président Macron. C'est un sous-officier de la police qui m'a dit ça. Et il m'a dit, ici, là, tu vois ici, parce qu'ils ont barré 3 routes, l'entrée du sud, l'entrée de l'ouest et l'entrée de l'est. Ils ont barré tous les 3 entrées et ils ont laissé que l'entrée du nord. Du nord, c'est-à-dire quand vous sortez de la bouche du métro ou de la bouche des trains, ligne RRA, et en face de vous à droite, vous avez directement la ligne du nord, c'est-à-dire la grande route du nord qui vous amène justement vers la grande porte de You Arena. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aller ni derrière, ni contourner, je ne sais même pas. C'était bien préparé. C'était prématuré. Ils ont fait ça exprès pour empêcher le combattant de venir se manifester par plusieurs angles. Vous comprenez? Alors, les gens me disent, bon voilà, il faut continuer le combat, Mais on continue le combat, on a un problème, il y a urgence, ma casse. On a un problème, il y a urgence, ma casse. SOS Benging Nandako, qui est moi na Boukani. Combat, oui, je ne suis pas seul, na combat, je pas Koufaka. Na bitumba, je pas Tikalaka. Mais ça, que je suis Koufi, binope bolembi na bino, ah, yekutu a Koufi, tozonga na biso. Mais non, vous continuez, à mon absence. Continuez, les gars. Vous continuez, Moutomoka Zate. Cela n'empêche pas que Kombe Koba. D'abord, c'est le logo est commis très politique. Alors, le logo est commis politique, il faut revendre, discuter, travailler sur le plan politique. Parce que ma cambo est commis politique. Au moni bateau ya milangwa bato bazana ba position te bato bali bazara na ba fiche de paye te bango bazana esengo mingi ke ba inokubina ba mela balangwa basi batia bango bazemi na mulili mibali basuba suba na ba balabala et ils sont contents. Ils sont contents. Vous comprenez? Donc bato ala baza content. Mais biso na bango tozala pe monde mon côté en réalité. Tozo makambo pena na ndenge zalaka to na bango monde mon côté. Bien sûr, au monde, on a un monde où les Congolais, les Baliara, Bantaba, Baliara, Kwanga, Basi, Balati, Soginenini, Mibali, Basako, Langwa, Basako, Subana, et si bon, on a un millier. Bisous, on a un millier.
biso za ba milieu yo moto ala muki na tongo abongisi bana na ye atie na voiture amemi bango na l'école apesi bango ba bisous allez courage OK sois sage toi l'après-midi c'est maman qui viendra vous récupérer OK allez au revoir papa au revoir otiki bana na classe ozongi ba cahier à devoir ozosala na bana biso ozali bata mondo wana c'est-à-dire bato ba bengaka ba responsable toza ba oyo te wana bo monaka wana. Vous savez, un jour, on a allé à Lausanne, en 2019, on a allé à Lausanne. Alors, on a retourné, on a vu vol, il y a 23h45 pour Lausanne-Paris. Et Lausanne-Paris, il y a plus ou moins 1 heure du temps à Pamba. Alors, on a une voiture, on a la gare du Nord. Dans le parking, il y a une voiture publique dans la gare du Nord. Na C, à souterrain. Alors on a ébaï que ngonga na rozonga na rozwa train na ngai kolonga na aéroport ti gare du Nord. Alors to koma ba 0h50 eloko moko ya ningwana na ndenge na zo kita na luka valise makambo belé orgue train ya suka ezalaki 1h25. Na monika na micro bazolo ba ke no bateau ba uti Lausanne ba kiti na terminal 1 ba sala noki parce que train ya souka za 1h25 to kimimbango to zuba métro wana to yeti na gare to komi na gare to zui train pe ya souka wana to ye ti gare du Nord or que gare du Nord et c'est kangamaki batiki na grande ligne kuna nde batiki sorti moko porte moko kaka. Mais direction ya ba train ya ba RRD ba RA ese kangamaki donc biso ya ki train ya suka po gare e kangama mbali boso na koma na gare du Nord na butu ke gare du Nord e kangama les gars na valise na nga talaga na lataki donc bien ba manteau ya kitoko na ki très chic na butu wana na zobanga na kota siko na kati ya parking nga moko bato bazaki te na bi d'après tout oh yaka kuluka bagarre na kati awa ngaka mna olonga sikoyo na se perdre pe bisika mona teki voiture il faut na bipaka bisika mwinde kopelande na mona voiture les gars na zo bisabino makambo nga na mona na butu j'ai vu des noirs des blancs des métis ba lala na libanda ba finika ba couverture na zolo bana bino ba clochard ba ezaki ba clochard et j'ai vu même des Congolais ngai na gare du Nord na butu makasi na mona pe nana ba Congolais ah tata ndeni ko oza mo eloko moka moto te chauffenga tata ndeni ko ah utu pe bona ba valise na oh bobino bo sali na sali bulu ah ya biso la gawati biso la gawa zo mona wana sa parking to la gawa li banda siko ya grande ligne bazalaki ataba 200 personnes on dirait bazo c'est la voyage ba la bona ba marche. Donc les gars, pour vous dire que au moni tous arabes sont son dengue mon côté. Moi j'empêcherai personne à Salamoussala naï. Ni même Kofi, ni même Fali Poupa. Na kenanga ba concert à Fugo ya Kofi te, ngana ya poto ku ba concert ba nego betama. Ba boycott ku te zaragate mais na tikala okende biloko wana te. Parce que na ngina objectif na ngai. Na zagana makamu na ngai ngani na la boye, na zagana objectif na ngai. Nazaka na bateau yo nga na talaka lokwa ba modèle na ngai ne bo moninga bo j'ai des gens que je considère comme mon modèle donc ngai nazaka na vie ba congolais te vous comprenez donc ezana ngote soki ndenge ni te na pekisi na nga moto asala musala na ete na pekisi pe moto abina te bina na yo sala na union solingi mais c'est l'âge na omote ko attraper yo âge na yo et quoi attraper yo vie ezali ndengwana quand tu t'amuses tu bois tu réfléchis pas ton âge et quoi ko rattraper yo un jour ou comme à 60 ans tu commences à dire ah dans 4 ans nazo ken retraite ah dans 4 ans ah il faut na sala nini ah comme mal à l'aise tu commences à se poser des questions na sala nini anga retraite pour retraite 720 € par mois. Ok, retraite pour 720 € par mois. Au bombakate, au botakate, pour bago sungayo.
au balakate pour moi ça sungayo au banaï ko bombate. Ah yo bano kenan. Dernièrement j'ai vu le mec, comment s'appelle le mec, Badivé. Na gare du Nord. Na kende gare du Nord il y a je sais pas combien de temps. Na kutani na Badivé, to pesa ni mbote, fulampungu, Badivé. Et je vis le mec comme ça, il n'est plus propre. Donc c'est clair, na vie sur moni mutaza sur propreté, c'est-à-dire il n'a plus de moyens. Azasu na ngonga wana te Badivé que j'ai connu à l'époque, azalaki chef d'entreprise. Badivé bomonaka, chef d'entreprise, il y avait chafaudage, azalaki na ba restaurant, ba bar, Badivé fulampungu bomonaka. Mais il a investi dans la musique pour produire ba JB, ba Weranson, où est-ce qu'il est maintenant? Il est plus à l'écart que JB Mpiana. Lui qui produisait les JB Mpiana a développé Mbongo Mouka Malunga te Bimina Katiwana. Lui qui a investi beaucoup d'argent pour soutenir Joseph Kabila avec sa fondation Ne touche pas mon président. Mais le lot n'a moni Badivé Bouena, Badivé, BDV. Ah, Google. Tu peux s'en ir à Mbota Mitouana parce que tu bundana eba bitumbe belé. Nangana boaka ekutu likola pon nazo eba. Tanga uti kini kokuta na Joseph Kabila. Toi qui ngai reste Kazadi na 2000 tamoko boina mona rappel sou bangote. Na si ba misa ngo bazaka na Irlande. Donc na tombola e pena na boaka e likolo pon. Ah tika ba kitisi. Badivé. Il y a longtemps na si na ba 2011. Na si na ba 2011. Donc voilà. Voilà un peu donc moi je vous interdis pas de faire ce que vous voulez. C'est votre vie. Faites comme vous voulez. Hein. À quoi vous semble bon. Je ne peux pas vous exiger, vous dire que ah, les gars, il ne faut pas faire ça. Non, vous n'êtes pas des gamins, ok? Vous n'êtes pas des gamins. Faites ce qui vous semble bon. Au Monique, c'est pas ici bino au salé. Mais na ici bino l'âge lobby quoi attraper bino. L'âge na bino quoi attraper bino. Ngana omona bande ko musu ya basi ya. Bande ko musu ya basi ndenge baza ko fané. Nazo mona ndenge bazala ki jeune il y a 10 ans passé. Bazaki na ba 40 ans, ba 38 ans. Nazo mona lelo ba komi na ba 48 ans, ba 50 ans ndenge baza ko fané. Ndenge fleur be ba na moyi. Nga nazo mona évolution ezolega na batu. Moi je vois. Nazaki na ba serre musu na banego mona na combat. La koute na serre, serre boni a bien. Ozomona serre elenge moi si mafuta. Mais lelo na koute na serre boy. Oh là 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 là. Serre fané, akwe mukolo. Alors ki mukolo ezaka malamu sozo kola nango na makambo pe malamu elongo na yo. Mais sozo kola na souffrance ezaka mabe. Parce que na ki mukolo tendo ko sala carrière na yo, ozasuna makasi te. Carrière basala na jeunesse, tango nzoto ezana na mai. Et tu fais tout ce qui te semble bon. Je voyais de serre. Qui va gêner. Tout le télématin, là, moi, si ma fouta. Il y a 38 ans, 40 ans à l'époque. Mais les gens ont coûté na serre, ils ont. Donc, comme déjà, ils ont déjà 50 ans. Oh, serre Kingande, à Koliboy. Oh, serre Foulani, à Koliboy. Mais je connais de femmes. On a des femmes battantes, on a des business, on a travail dur. Les leçons au moni bango bazaka nous autres mafuta, quel que soit l'âge. Bazaka basi moko, tu vois, basi moko bazana nous bien, parce que ba yeba ki lobby na bango, ba kendaki na babuzoba wanate, oh ba musique, ba alcool, hernion sur ma caméra. Moi je connais pas mal de gens, ba melara sous alcool te, tout n'est pas melara alcool te pour nani. Bate belé bana ma belé ba nego mela ba masanga ba ya ba hollandais Amsterdam o chorambo ma mela ya rouge wana tunaka bango bo mela ka soute polani docteur apekisa bango ba poumon sur ces zika bango au ganga yo na obeto ngamuta makasi 2 mètres azasuna ba poumon te soko signé o mona kaka boye ukabula tolo na soki tonga donc baza batu moko ba zikisi déjà ba poumon na bango alcool basi
oyo mususu babengana na ndako ya libala, oyo mususu babwaka bavalise, oyo mususu bana bakende. Nga na yebi ser moko na otanga kombo na ye te mpo na respect ya bana na ye. Ser wana akendaka Kinshasa une semaine, akangeli bana na ye na kati ya ndako, azawa na poto avandi na Saint-Denis. Ser wana akendaka atiki biloko ya kolia makambo nyonso, akangi pe na porte une semaine, atikangi bana na ndako. Oyo liboso aza na 12 ans, oyo mibale aza na 8 ans, na ya suka aza na 6 ans. Baboyana na mobali, bakamata mwana ya liboso ya mokolo ya 16 ans, bapesa mobali. Oyo mike batigela mwasi. Mobali akenda na ye. Bon yo mtozo voyage ozo ke no Kinshasa, biyenga na yo aza soki na mobali ya député kote kuna. Po ani to kamati bana oyo nozongisa bango pa tata na bango. Olobike ngana okokate vio ya bana, tata yo zwa bana na yo. Oyebike aninga akenda na ye ayaka pa kuta kwa mobali wa mokolo 12 ans salaka nyonso abongisaka baleki na ye ko sukula bango bazotala tana bango ba TV buto ekoki bakeke kolala bango moko ti jour moko kaka facteur aye moto atikaka ba courrier aye na accusé de réception a beti porte mbala mo mwana lobi o non porte na kati eza ko kangama bakanyango libanda parce que ma mère a voyagé qui na bled ake Kinshasa yango akanga porte poto bima libanda te to endo sakana te. Oh abi mais comment expliquer? Donc maman na bino akangi porte na kati a voyagé ake Afrique. Oh abi mais non, c'est pas possible. Abi c'est pas possible. Donc boza kombe otoza misato ngana baleki nanga. Et le monsieur là, le facteur a appelé la police. Au bout de 10 minutes, la police y est. Babandi ko solana bana wana. Oh non, ce n'est pas la première fois que Nagana ya zongaka. Ba bengi sérieux aye, ba buki porte, ba funguli yango, ba bimisi bana wana, ba pesi bango na maboka ba assistance sociale. Ba longoli porte wana, ba mirenda ko ba tie ba brique na porte ndako. Dimanche kaka boye vers 23h, oti na yepe biyenga na ye na Kinshasa, ye wana kwakulu na ba valise na komaka bwatala boye mire. Oyo nini? Mire ko atala na ba fenêtre longwa mire na mire tina ba fenêtre a comprendre que indiawa abengi taxi pa hôtel akekolala na hôtel lobi na ngona tongo aleki na bureau à la police ta komika ka ono bana nanga na tikaki bango na mbamu c'est madame Intel oyo bakende ko récupérer bana na adresse bona boy madame oza na arrestation ba batie menote akeko sala ba renseignement ya bana na ba bureau de la police akoma kuna boy beko batie menote bani atie 12 mois d'emprisonnement ti lelo na zo ebisa bino atikala ko zwa bana wana te asalaka 4 mois ya prison parce que comment iko bela maladie ya makasi na prison babimisa ye ti lelo atikala ko zwa bana wana te wa liboso akusi 18 ans famille oyo bazwa bango ba changer bana na bakombo balata bakombo ya famille wana ya tata wana zwa bango. Vous avez un modèle ya ba Congolais. On a zoé sabino eza ba histoire vraie. Il y en a plein d'histoires. So bani ko yoka vie oyo ya ba Congolais ba kena ko mela ko lia ko bina na banganda. Modèle ba vie wana baza boni. Ils sont nombreux ici à Paris. Ils sont nombreux. Vi na bango yango wana ko lia ko mela ko bina ko suba na babalabala. Namoni kutu artiste moko aza artiste ayembaka avant en Allemagne namoni atinenga bokoto to panzanteke bokoto to panzanteke bokoto mabomba mi makambo oyo eza révélé de pona concert afali pupa toye kolobela ngo après toko sola suma solo musu ya mboka parce que c'est pas vraiment fali qui nous intéresse to wana makambo na biso ya minene eza liboso na biso mais na lingi na betela bino mwa ba vérité na makambo ebele na lobaki te lobi
Moi, beaucoup de vérité. Voilà. Bon, au moins, moi, ma vérité, belé. Na biye bisabino ba vérité belé parce que na linga na ngolo ba ngote mais na benga iba na ba ebele na solo na batu na téléphone trop na solo na batu na téléphone trop bon voilà au moins la vie moto na mutara na vie na ye hein ko mi kocha na vie ya baninga te ko landaka pe baninga te za na vie na yo tracer vie na yo za na modèle na yo ya vie kolandaka te po bato bakenda kokufa na gauche yo mpe kokufa na gauche adefa na droite ekozala libiki na yo. Abonnez-vous massivement bokota nauti mwa osala nanga sport na sukuli nzoto nakomi propre donc navandi sikoyo tosola mwa masolo ebele ba détail mingi nayebisaki bino te. Il y a eu beaucoup de détails que je vous ai pas dit donc voilà je vais faire un petit nouvelle en bref résumé moké na makambo ya lobby parce que makambo belé na yebisaki binote. Donc voilà pour vous dire la vérité, rien que la vérité devant Nzambi Mpungo, Nzambe na biso to bondelaka. Omoni biso wa combattant peut to sagalwa ba politicien. Vous comprenez? On est comme des politiciens. Si on a bomba kingo mwambe nanga, kingo mwana mobali ya mwambe na bomba ngo po kingo yang balobako batu bazana kingo bazana mayaka tete nga bazana mayaka na kingo kingo mwambe nzela na kingo nazana mayaka na kingo biloko mibale ona nazana ngo na pesi binombote mingi yanga ibandeko Richard Mayemba depuis Calgary na Canada edoi kwa le procureur JR Molisho moninga ya pitudi ya Nsango Mama Christine Matondo, Bambote Belé, Patricia Unamaga, na Pesho Bambote Belé, Rachel la Sidata, na Pesho Pe Bambote Belé, Boza e Belé, et Belé Moulongo ya Sombo, Bambote na Bino, ba Bisou e Belé, na ebi ke batu mingi babande ko se inquiéter pour nanga, mais Google, yo, ne Bela Bano Zagana Bango, Makamba Bakomba, et puis beaucoup de gens m'ont écrit, mais Google, Robi, Manama Solo, anate vraiment. Alors, Bolimbisanga, batebele ba komeninga bolimbisanga na zo lunette na nga miso parce que na mono ndire lumière oyo bolimbisanga une seconde batebele ba zo yebisanga me Google bimala ba biloko yo longo na biloko yo. Je vous dis la vérité, moi si nanga tina nenga bimi na tonga ke mon sala parce que bon ba infirmière basala quand même dimanche na yoga bisu na litama na ebisinga ni un mot na ebite na oye basoki kanda ngani kanda nini o mama o kanda nini o mama mama oya bota biso Nzambe ayebi mpungu te ta mwana ngelo ga utotikela ngawa atiki papa je t'aime atilinga ba photo na ena yanga vraiment na koyi ko supporter te ma miso bimainga na koyi ko supporter te ma miso bimainga na ke luketi na chambre ni kokoko je peux entrer bien entre papa na pesi ba câlin ana tse ba gili na ba mi panzi atolo a seki après na tiki. Donc voilà omoni biso tozana humanisme mingi na motema. Rachel la Ginata tuninga so naza chanteur, oui naza chanteur, naza danseur, chorégraphe, chanteur. So ina zui guitare nazo beta bo nazo embo moni penage na oke na note. Naza tout, ngana tout. Donc madame Akei lobelinga tali loba mogote. Loba seli loba lioko. Bomo inanga kobika. Osala kimo kilioyo. Donc voilà baramaye. Naye rien que la vérité liboso ya Nzambe na biso to bondelaka na ebisa bino vérité ya makambulika ki lobi. Nakanti nazaki mutu ya liboso na benga ki bato. Na expliquer bango kana nga na bino na zongi ndaku na zana mwa problème moko familial et en plus na kosenga na ba combattant ba kende yo arenate.
donc ngai mutu na benga ki vraiment bateau moko mi balemi sato groupe ya bateau na ebisa bango bokende na You Arena te nga na komaki tina porte ya You Arena ngai na filmaki yango te, mais je vous dis vrai, la police a ebisa nga na kata téléphone nga na si bomonaki live na bandeko sala pa ekati eza te ke o ekatanaki yango moko be réseau na bano capter réseau te rien ba ebisi nga tu coupes ta vidéo là na kataki yango après ba bimiseli ngai papier moko boya molai eza na ba kombo ya bato ba ebisi nga na pesa mukanda nanga na bimisi na poche nanga na pesi mukanda nanga ba vérifier kombo ba monike kombo nanga eza na liste wana te bango basalaki nango mais liste yango ezaki na banani parce que na monaki yango te ya bombi yango boy un policier cagoulé ou azwaki carte ya résidence na ngai atangi ayebisi nga eloko ni ememi wanga bino nga naza analyste donc à la fois caméraman à la fois analyste na sala naza pe chasseur d'image na lingite na sala émission moko boye ezanga ba image bato ba douter na yango na sur le terrain ngai moko nazo ba image ba bisinga non vraiment na politesse o wigo kota wate donc sala nyonso bima wana lombango sokite to otsa na fourgon to memi on a commissariat 4 jours là kuma wana la police mutezo ebisanga ngabi oh concert batu baye na bango ko filmer ko questionner ba o bazali ba analyste ba journaliste bo mema mutu na fourgon na loi nini bo bani ko créer ba loi on a essayé un peu de discuter akamati mukanda na ngati na poche ngabi monsieur remets-moi ma carte wano yebezo coûter plus de 225 € pour na zo yango na niveau ya préfecture bon yo ko na poche no yo muto ofutela kinga 225 € pour na zo carte wana abina nga ke carte na yo na saisir yango parce que ozolinga ko bimate so ko bima libanda ya You Arena na zongiseli yo carte na yo. On a essayé de discuter pendant tant molai na la police. Gabi donc il faut commencer à fabriquer des lois que vous appliquez vous-même. Abi non, ezali ministère ya intérieur motepe sibiso le tomo ngabi déprouvez-moi. Abi misi papier à la kisinga. À la kisinga ibo caché à ministère de l'intérieur. Donc pour vous dire la vérité, ba fouiller ngai, ba tali ba saki nanga, ba zui téléphone nanga, ba fouiller image à liboso na banaki reportage à liboso ba supprimer ngo. Image au botala ki wana bozo tala ninga eza image à mi balé. Ils m'ont accompagné ti na libulu ya métro, ba kotinga na métro na yebisi ba on a tiki voiture na gare du Nord. Ba kotinga na métro, ba futelinga itike. Ba kotinga na kende. Na benga ibate bele, na zayi na ngambo boy. Autoroute eza na katikati, papi gen na zayi na ngambo, na nazo bete sifle kuta zoyo kate, na basi moko boy mi bale misato. Donc papi gen na omona papi gen na musika na obete sifle po na ebi elambala taki. Ayoki ngate na ngonga, na linga papi gen na go filme ngai, sen wane banego lekanga na la police. Alors Richard Maemba ego benganga na mwangonga wana depuis Canada binga bi Google ndeni terrain na paringa bia mawatro niveau yo basali wana elo stratégie wana la police a sala ngo ponani la police française a échoué na makambe belé mais ezaki ba militaire ezaki ba spécialiste o ba yo sala opération wana Macron ye moko muta tindi la police française et ça l'opération wana ye baka You Arena wana ngana na kota ngote ngake na ba concert na kota na ngote d'ailleurs ngana kenaka la défense chaque fois na ye baka kutu teke You Arena zalaka na sima mokongo ya restaurant aliaka na ye baka te na mona aka ba bâtiment moko ya minene na tikana na go tsaka teke You Arena yango wana d'ailleurs ta ona komi wana ngabi oh bonga kasi so na komi ya You Arena ngo ezaka na tikala pe ko mona ngote parce que so obimi na défense ozana plus ou moins 2 km à pied pour koma tina sali ya You Arena na tikana no gocha makolo kote kuna te. Alors tango na yaki barrière liboso ezalaki barrière ya ba société moko boye ya sécurité ba moninga na caméra ninga na na caméra ba moninga te c'est un journaliste ba lekisinga pena ba fungolinga porte na koti na bandiko kende
Deuxième barrière, na kute na la police. Batuninga, ok, wapinga bina ke yu arena. Première barrière, balegisinga. Deuxième barrière, la police, na kuti bazo kanga jo moko boy. Or genga na zagi na nga passant, na momi moko boy. Donc, na bimisi caméra na bani ko filmer, image na monaka, non, 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 arrêtez, arrêtez, il faut pas filmer, arrêtez, arrêtez. Ozo filmer pour ning non, binga, non, na otsa on émission na nga, boy na boy na boy na boy. Oh non, tolingi biloko te, boy na boy. Bah, moko, non, tu donnes ton téléphone. Oh, pesa caméra, pesa téléphone, ngabi. Oh, monsieur, pour nani. Nga osa musa na nga na besoin ya batupe o baza na communauté na nga ba yeba eloko nini boy na boy na boy. Moi na zaki na nga du kimia ba botoli nga téléphone ba supprimer na ba photo na kangaki ba photo belé na yu arena wana na ba entrée ba position nyos ba moninga lo wa mo infiltrer moko boy ba botoli nga téléphone ba supprimer ba blogo tout. Video ya mibale bo mona ki wana eza video na sala ki yango esprit po na zonga maboko pamba te na ndako na zonga ne fiska ata na image moko ke ya solo na zalaki pena na yu arena en dehors na ngai boyo landa nga bien en dehors na nga eza na combattant moko te ateki makolo ne bisika na komaki so ya zali alakisa bino ba image après na yo mona kutu à ma grande surprise na moni image moko na intense RTNC Batubalanda qui image à 23h que plusieurs combattants ont été arrêtés. Mouto azo sala reportage on a Google. Na sala ki re rolé na tse longinanga ngana ocha image liboso. E longinanga monanité do image yanga iba yibi yango sans bafutanga, sans consentement nanga, sans eloko na moni ba image ebele o yanga ina sala ki. Ba image musu na tsheki na YouTube mbala mona tsheki na Facebook te. Donc na ke mona ba zwinga ba image presque batu nyonso basalaki ba image de 13h à 15h mutu moko na lobi sibino journaliste moko azalaki sur le terrain ba journaliste nyonso bakomaki 20h moi mobimba eki mbila na mbila na baneko boya nango ko filmer pour na ko décourager ba combattant musu te so na moni groupe ba mbile zo abona pesi ba mo Congo na ko mo filmer na nga ba passant baza pembeni pour na boya ki et décourager bana mai bazako ya mais na ebisi bino na tikala na komona na concert ya un africain te ba déployer la police française na niveau wana talanga na kena ba boycott ya ndenge na zo ebisa bino vrai na kende ba wera Sonia ba papa wemba ba jibe mpiana combat to bande na 2010 biso toza ba cofondateur ya combat oyo na participer na combat nansi boko tala ba video na musu nazala kuna mandefu te ba video ya kala so côté pena na page nanga kita na ba 2010 2011 okomona nazala mandefu te nga ba mandefu eko bimanga na ba 2017 awa nazaki na manaka muta mandefu te. Alors na mega pe ko benga avocat na ngai na expliquer ba bloc wana abisinga tu laisses tomber. Tu laisses tomber, t'as pas droit à reporter plainte, ça sert à rien, t'es sain sauf, zonga na onandako. Donc, combat nanga soukaki, na niveau ya pelo nga na salagi na avocat nanga, na expliqué ye. Tala, ono yebisa bino nzamba likolo azo monanga. Bazui pena mukanda nanga, ba bimisi liste moko be bazo tala. Batali kombo nanga batena liste, bazongi selinga mukanda. Donc, on dirait qu'il y avait liste moko be basalaki ya bato yo bako coffre. Mais nga kombo na ngeza te na kati ya liste wana. Na ebite batu nini yango bazaki na kati ya liste wana. Donc likambo ya liste oyo bozo yango au sérieux et outi na ministère intérieur. Bozo yango na négligence te. Soit ye moko fali asiteki ba kombo ya batu, peut-être ba kombo ayebine si ayebi Odombo a deux fois na mukanda Odombo, c'est pas écrit Odombo. A deux fois ezali unjamba mbo eza biloko moko bongo boyi ba kombo ba congolais ninge za par rapport ninge to bengela ka bango mundele soki le sa luki amoni déjà kombo no eza na S moko ateza yango bakisi R to S na suka eza su yango te ba bendanga pe na doki ba tala na kati ya liste na bango wana na zate lieutenant wana akamati mukana na ngati na poche na bino monsieur tu me remets ma carte de résidence oyebi combien na futa rapport na renouvelango ça fait 225 €. Yom to pesa nga mbongo wana
Ah ben non, je n'ai pas dit que c'est moi qui te donne l'argent. Mais bon, au tchang on a dit bengano pour l'année. So il poche nous un microbe. Yo ego zong silanga na komi atteindre un microbe na yo. A mon a komo kendene banini akamati abi bon tiens, je retourne. Kokota li susu awate. Na ebisi bino moto ya fungo elenga yi porte ya bouche de métro, c'est un policier. Na ebisi nga na bino nga bakaliki na nga na salaki donc ngongo na uya na ngongo na uzonga biye na ngeza pona lobby eza pona lelo te donc so ina tiango lelo donc eza wana BBC biye na abisted twa telingai na carte bancaire na ya bimiselinga tika compostelinga porte fungami abengani ngai libanda ya défense. Donc pour vous dire que Fally Ipupa na wolo baba bêtise c'était parce que moi je suis père de famille. Ezate pona kanda na ndolo baba bêtise. Boyebi nga nazali noko ya bana ya Fally. Ke inana kelia baza ba nièce nanga, naza noko na bango. Bana na ba yi concert parce que je les ai appelés même. Na ba position na bango pona boy. Ah tonton t'es où là? Na ibisi bango na la défense. Ah toi aussi avec tes histoires là. Donc on a bana ou ba regretter pour aller na me déplacer na keti na yo arena pour ozola bino ba image côté la bino. D'ailleurs boko mona ke ko banda tongo ti 18h ezana image mo côté en dehors yanga. Parce que bato pe ba neko banga ni ba métro ba neko ba ko ya ba ko kale bato na ba bouche de métro ba ko bet ba banda ko banga. Ba neko banga ne sika wana omuniza samedi ba mama ba yaka ko sakanisa bana na ba park mutako chombeli abungine na katikati ba mama wana oke na yo mbeka likolo akomba Fally adeva Fally azobina azo mela aibine kuteke mutu moko bakufi pona ye aibite nga na rolo bake na moni ba ministre minga ba Sénégalais ba Malien oyo to discuter na bango to solaka bien batindelinga ba cœur Google vraiment félicitations pour l'artiste Fally a tombé le kumo ya Afrique bon oui a tombé le kumo Afrique mais boyebi ozo le na Congo te ezalo wana Gaza na minito yoke armée israélite et koti na kati ya Gaza et bomi et buki presque 80% ya bandaku 80% ya bandaku tala ngana tamboli ba mboka wana malilio ezali na Europa wa ya mboka wana ya Palestine nazalaki na Syrie na 2010 avant guerre banda kokota na Aleppo na Damascus nazalaki na Syrie et nazalaki na quartier Germania bisike ezali centre ya ba réfugiés palestiniens nazalaki donc centre ya ba réfugiés palestiniens ezali awa à 2 minutes à pied au komi bisika nazalaki na hôtel na bande kofanda. Papa Dodo la pesi mbote ambassadeur na biso na ma Dodo la pesi bino wa mbote wana ba ambassadeur na biso bat ba mbayi na Syrie na kendaki liboso Égypte nazalaki na Caire nazalaki na Alexandrie après Alexandrie na ke Aleppo na ke Damascus ne na vandaki 1 mois na tiki mois si na bana na nga ke aventure na Moyen-Orient nazalaki na Israël na Tel Aviv nazalaki na Jérusalem na tamboli mingi na ebisi bino malili oyo ngana yoka nejo etangaka ti na keti na Liban nazalaki na Jeannette na bamboka ebele na tambola kanga so na bina tambola et je paye mon billet ta na koti na avion na ke malili ezali kuna na miniti o bato wana babuki bandako na bango baza ko souffrir na malili moko vous pouvez pas imaginer nga nazalaki na Ghana nga nazalaki na père Ghana nga lobi ya zaro nazalaki na poche na nga po lobi na lataki doudoune nasalaki moi doudoune moko boya Hugo Boss nasali écharpe nasali toujours moniere na nga ya Hermès nazalaki na basket ya Hermès na makolo pantalon moko boya moke modèle soleil wanga lingaka ya Hermès etiki misunya makolo na nga libanda et c'était très classe on a si bando ka sondere na concert a des fois ya ngone mu de pousser ngana lega ba barrière wana parce que ndenge na salaki lobby j'étais chic très chic nasi ya ngwe banoko kanza non ya uti concert ok concert botikai na ebisi bino ke mutu moko en dehors ya ba combattant ba chroniqueur o ba saki contre Fally akotaki na kati kuna azate
Alors, natonga lelo na yo yamba appel moko. Nzambe. Nambi appel moko. Naoza ba félicitations à Fali Poupa. Et où na Côte d'Ivoire. Les gars, tala, tu vas vivre mon côté. Tu vas vivre mon côté. Ngana muda ba sentiment wana te. Na muda ba sentiment te bande wonanga. Namoni bana ma ebele hein. O bakotaki Sandra Kazadi, José Nzita, Emile Bongeye, balobi Gilles Star Umbek, yepena zogi babi Lili ya Tongo, Gilles Star Umbek, balobi Bundes ne tombera pas. Ba ma ebele bazaki na kata concert wana. Ba ma yo ngai, o benanga alo Google nenge nini ya, ba ki na kata concert. Ba mu ba ebi kina bengi bango na tongo lelo ata moko ayamba te 22 appel 22 numéro ata di Google te na oyamba te so atalika Google te na oyamba te no nga elo mona osala bino te za vina bino mo bopo na bino fi wana mais na yebi ba condition nini o bino bokena ngona concert nga na yebi moi mai muswaza na mwana 6 ans kangeli na kati ndako kangeli mwana na kati ndako pona Fali boso mwana salaki malaise akufi na sima omoni yelinga nazaki na défense hein mais na mona ka vidéo moko ye bru ni appel vidéo et ye bru na kati ya urgence bazo tia mwana plâtre na lokolo uni na ebiso ndenge na bande ko zonga ndako soko mekikaka ko ralentir na nzela na klaxonner pampa na devie bwena bimi liboso na yo na kimi nazo kende na viva lire moko na autoroute vous ne pouvez pas imaginer na osala na ba quai de poisson ça dit ceux qui aux aboye na bimeli na mupanzi bwena pesi au clienta bwe tikala ko avancer te soko avancer tutinga na sim na tambola ki na tambola kanzela wana kolongwa Paris ti 45 na tambola ka 1h20 minutes na betiango 49 minutes 49 minutes ona betaki ya nzela wana mbangu ezimana na mutuka moko eza gros cylindre eza mutuka munene esalaka ba mouvement ya ba gauche droite te telema boelenda alors eloko esalinga passe parce que batu ba condamner nga ondire na Yesu makamunyo so yaki na maboko na nga na kena beti nzete lo wa mose maye kabwani libulu ekoti bato bakati ba combattant baye mais non les gars obi kuna kombanga simba na ba drapeau simba ba banderole ba kaliko na organisaka bato na pesaka bato ba ji ba mai musalanga salanga na ba komba yango na ba marche nazaka na nga moto te ayembaka moto te agangaka ton po nga so na lobi mi omona ka mungu ekauki yango moko c'est ma nature na ndenge nazaka muso mwana sele mission muso point na saka be mission 1h du temps au moins so na lobi tant aussi c'est comme na mungu ekenga naza moto te ki alobaka mingi non c'est pas dans ma nature vous comprenez eza nature na ngai te mais je vous dis que ma kambo ezali politisé na dimension moko extrême na dimension ok Macron vraiment téléphone a fallu pour pas commenter déjà dedans oui président je suis dedans alors vas-y amuse-toi je t'avais dit tu vas jouer ton concert tout et tout rien ne de ezalo là la France contre le Congo tout ça ma capacité tout ça bibundeli wana te robunda contre la France ndenge Kadhafi baneko kanzaza fort c'était tenir devant la France et l'OTAN, mais au bout de 3 semaines, Kadhafi a coûté na mabele. Donc le moto y a la police y a qui lobby à taba combattre bagi 100 000 banga ba kokate. Non mna ebisibi. À taba combattant bazalaki 100 000 lobby balingai ba kokate. Eza makambo ya hiérarchie, ya likolo, Macron a tapé fort, a ses droits de veto na ye. Pas pour sauver les gens, mais pour distraire les gens. Kuchapo à vous, bateau nyon so bagano kota concert nzamba pambola bino. Boza ezalo wa bo cracher
na bibembo ya bandeko na biso bakufaka na este ya Congo na passion ba congolais ba monaka bino bo cracher likolo nango. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des vidéos sur Messenger pour dire Google au moninga na kati, mais je n'ai rien à voir na makamba concert ngaso na kipe zoba lola yo na rofuta ticket, c'était à 34 €. 34 € je paye avec ma carte bancaire na tiena bana na memi ba on a concert, mais pour gagner quoi? Au moment où nos frères sœurs, nos parents qui sont à l'est du Congo périssent na makambo bebi mutu na makolote, il faut à la nyama, il faut à la bololé, il faut à la ngulu pour accepter l'inacceptable. Pas la manière des gens pur bemba, mais la manière il y a biso toza na kati ya diaspora. Bon, si biso to on a besoin de se pélater. Les gars, Bino, vous n'avez pas vécu la joie. Vous n'avez pas vécu la joie. Et sengo kembo botikala boyoka ngote. Nga na kola na vie na nga. Mbila mema nga na l'école. Moi mbila lieutenant. Alors hauta rapena pas signé na kan signé présence na ye ayeti na mutuka ya l'état. L'état zaïrois. Ay na mutuka pa zelinga na pakoli ba mafuta na lati ba basket. Na koti na mutuka mbila meminga na chiki. Au vanda wana de 7h30 ti midi 30 avant na kati ya mutuka avandi na kati ya mutuka ezate ka zongi akoya midi 30 a récupérer nga kotinga na mutuka zongi singa na ndako bino nazaki lo wa prince nga ko lo wa prince bino bo vécu ba bonheur nga na vivre te bomoni société aviation militaire ezaki na aéroport Anjili Gila Air. Bon, on a rebêté là, bino masolo te pour comprendre bino loko mode. Tant on a osé masolo li Bumundunda. C'était une société d'aviation militaire. Et ça là Air Congo yaba soda. Que nini ono officier militaire on a nga que les vacances na bana na Mbushimai. Avion mobimba bino na bino ba membre de famille, muto mususu te. Bino bo vekite. Bo vekite ndeko. Biso bota min hôpital ngaliema. Baso la bino na ba poussette na ba biloko nyonso na ba miliki ezo uta na hôpital ezo bana ba officier militaire nyonso ya Congo ba bota makana ngaliema. Tuna li solo na zo bete la bino. Vous avez pas vécu le bonheur? Ngata mon père okufa ndena yo yeba nzala ezalaka. Na yeba ki komba nzala na yebi yango te. Père na ngata nga kufi ba empoisonné ye ndena yo yeba nzala ezalaka nini. Biso ayina tongo so eto meliti. Nazobi mana 4 mapa bachaba mateka na ba saucisse na kati na yo kabela baninga na barabara. Na bimi na ngona meli miliki ya pamba na bimi na mapa na yo kabela baninga. Bao ba soka chance ya komela miliki te na mapa na tongo. Vous avez pas connu. Moi j'ai connu aussi la souffrance. Mais attends mukie. Parce que maman nga alinga ine so salelo motelo wa kufela mobali a continuer ki kumbi na ndako. Bon voilà, souffrance puisque bandaki na ndako ngwana. Et en plus, il y a des gens qui bateka lopango, tolongwa, toyolongwa na matonge, na milieu chic, tozalaki, côté à bateli kinsala, bagi kinsala, toyokina kimbanseke. Bisika na yoko connaître souffrance ya mokile. Mais où me la quitté parce que je suis un enfant d'un militaire. Quand j'ai commencé à comprendre que tu continues à vie à souffrance et vie à misère, et je commence à prendre des décisions, le rôle à moi, mobile, dans sa famille. Et j'ai dit à ma mère, tu continues à être. Moi, je dois quitter ici, pour vivre ailleurs. Ma mère m'a demandé, tu veux aller où? Nabissé na Paris. Mbokaya. À l'époque, c'était Chirac. Parce que Sarkozy a eu un pouvoir na misunanga, Hollande a eu un pouvoir na misunanga, Macron a eu un pouvoir na misunanga. À l'époque, c'était Chirac. La bifuna kene na France. Orge bana ma union so bagina ba bolto kende Angola. Togi na Angola moins cher. Pour ça, on a moins $400 au Angola. Mais poto, il faut botter à l'opango, il faut dans les 7 à 8 000 $. Vous comprenez? Et na sali union ce moment au bas la salle, na ebisi mère nanga, rendez-vous na Paris. Na ke Paris. Muko musugu, je t'aime beaucoup maman. Muko musugu na uti moi na uti chiki na ngana ye. Na ina mista na ngamo boza na Afrique du Sud que je salue finginsele li passa to sur masura Paris makambo belé
ya ba train makambo ebele mère ayi na kati ya chambre ne biso na salon azoyoka ba mon mère akosoli abimi abi yo makambo ngo apoto pinda ozoro beza ya solo ngabi oh mama ngana oge poto te na oge ne poto mama azwa bizo ya mbonzo na oge ne poto mama nazo kende mère nanga bano mona rola ondiri azo mona ondiri mutu nanga bani ko sa so bien te to ana nini ona kati ndako to koteka pona kende poto nani obimsila nga visa. Mais au bout de quelques temps, na robenga maman na téléphone. Ai bisi muza na Angola. Ngabi oh maman na Angola na ndo sali na Angola. Ne biso yo no ke na Angola te. Na Paris. O tigolo wa benga oh hotel numéro ebimi ona te. Tala numéro ebimi ona plus 33. Tala na tigi hotel. Abi na moni pe na plus 33. Ngabi wana numéro à France, ils a code à France plus 33. Et mère n'a pas non dimate. Mais à l'époque père Azaï n'a bon moi, il n'a pas une poto n'a pas une vacances na zongi, pour vous dire la vérité. Mais voilà, tu sais ça ba opportunité te. Tant que vie ça en bien, il faut ça rappeler mayele. Vite tant que ça en malam, il faut ça mayele. Père n'a pas une bon moi, il papa n'a une poto pour 2 semaines n'a pas sanga. Donc voilà. Na yo souffrir na moi pas si moi muke na ge mbanseke pa koko na nga me nga akoli na via pasite. Bana zoa union so na matonge ba yebi na tika ko kola na via pasite. Parce que na yeke le sel jeune européen azokola agana ballon, agana ba kicker, agana ba ping pong. Donc azana nyonso moi na mobali ya ninga sala na koli na via pasite. Pasi na ngeko bandaka tango papa kufi ba papa kuloto ba yeko benga na biso. Alors, na moni batebele bazo komelanga batebele bazo komelanga il faut natanga rabino Patricia unamaka lobi fona baksa na kombo na ye Lonkoyi Bongongo mama Patricia Lonkoyi Bongongo kombo mo ebichi lombo alinga na benga ye penake président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yalinga kandengo wana bongo bino na koma okata kataba ba kombo na bino boendenge nini mama Rachel Laginata balobi Rachel Laginata il faut mama Christine Matondo na tsaga ba kombo na bino mbimba poso ina zokata on dirait bate belepe bana ba modèle ba kombo na bino mais on dirait za bino te. Alors, na moni ba commentaire belé, maman Patricia Lobinini, tana zo benda ngwe zo kima. Bon, ni kamute zongela ngagaka. Alors, Michel Olungo alobi, ozako yeba lisusu vingimpia na njeli quartier 4. Oh, mena zo beta li solo awa na zo tanga bana mai na ngato bandeko kemba na bango na kini ba vingimpia ntsele. Bo vingi azaleki musika par rapport na nga mais aza camarade na nga ba vingi eza bana mayo to vandaki na bango na se ya nzete ya quartier 6 na terrain à Sainte-Thérèse tozo beta masolo ya poto. Après il semblerait que moi mai moi benga nga bino bon voilà c'est vingi ntsele vingi mpia azana Afrique du Sud bon nga getaki parce que après ça nga ba coordonner ba parce que tant on a comme qui déterminer ebisi master ngana okende Paris ebisi ngana zakana ba cousin nga bazana Espagne ba misuba na Pamplona misuba bazana Bilbao apesa nga ba numéro ya ba cousin na ye na ba adresse na bango vingi na kini tant on a yepe mikili na benga ba numéro na tokutana na bango tokutana na ba cousin na ye do vingi so azana Afrique du Sud azolanda nga na kutana na ba cousin na ye nyonso balongwa kuta Espagne ba ya na France bazaka kawa hawa na 91 so na bima lelo na kutana na ba cousin na ye na kutana na ba cousin na ye ba cousin pene ya ye o vingi na zana tina otanga ba kombo na bango te donc na mikili awa na yebi na ba cousin na ye bisika ba fanda ka na France mais malheureusement na za suna ba coordonner ya vingi te
ni numéro na ye, email na ye, ni Facebook na ye. Ti lelo, ça fait plus de 7 ans à Komakelo, comme côté, même à Totindelier, message na Messenger à répondre à naïde. Na habité, est-ce qu'elle est en bonne santé, problème nini, pour ba bise nga père na bangwa kufa, boy na boy, ba teregi lo pango, na cousin na ye mta betela nga masolo nyos. Na za mieux informé na magamnyo sa bana mainana. Ok, donc, ok, ah, master, kuchaka numéro na nini te, kuchaka numéro na live te, numéro eza bureau. Hein, numéro ya bureau, mais comme tout ça, on a récupéré numéro, on a effacé message na yo. Comme tout ça, on a récupéré numéro na yo, on a effacé message. Donc, parce que vidéo est côté na ba plateforme, ba te belé ba hotel la mo kilimo bimba. Ezaka na Facebook te. Et côté na bisike belé, to bengana, to solo la, to développer. Vinga master nga. Aga l'équipe on a 50 ans, vinga on a 40 ans ou 41 ans. Si je ne m'abuse pas, mais vinga za master nanga. On comprend? Vingi pena za master nanga, o to kembi na ye, nga na mwana matonge. Mais na njili, na ye kimbansenge na pa koko na biso, après temps on a eu moi position na Sep Congo, na jusqu'au palais à Mounene na quartier 3, na bani go fouté là, côté à Vita Imana. Na bani go fouté là, na zumer nanga, na zo moi position, tina nenge pe na zoki coopération au Bima. Na Bima, ça fait 20 ans. Bana na Bima kiniti lelo, ça fait 20 ans. Donc 20 ans, pendant 20 ans, na yebisu marambebele à kinite. Bana baya, madame aya, to fandisa ba staffer na mikili. Donc, voilà. Donc, biso ba courage. Donc, courage na biso yo, et sengere za modèle pour na ba jeune mingi pe bana kini, o bazo souffrir pe, ndenge na souffraga ba moment wana ta opéra kufaka. Souffraki, hein? Ah, na souffrir, hein? Na oke de campus makologolo wa kimbanseke, yeba kolongwaka kimbanseke na wenzangando wana tiyo bima quartier 1 ezolianga déjà ba 34 minutes. Kolongwa siko quartier 1 ti campus ezolianga 1h20 minutes. Nazo beta onsko aller-retour ya mikolo nyonso. Ya chaque jour pendant 4 ans. Biso souffrir. Na yebi souffrance. Ya ota otala kaya musu bato. Basa makambo ndire ba oyeba na ba mokilité ezaka ma misu mutezo bima. Ma misu ba mutezo consolenga. Moi, j'ai connu le bonheur, j'ai connu aussi la souffrance. Naebi passe, naebi pe bisengo. Ya omoni ngai na wotika mutu boyete azana passe natala e tamulai. Tanga na mono na passe mbamo na eko peso maboko. Na eko atténuer yo, na eko allergie au passe na yo. Parce que passe na yebi yango. Moi, j'ai connu la souffrance. Muko mo wudu boy na utaka chiki na ye na vandi. Oh. Na yeba kiteke mère azana chambre na ye. Na vai na salon na bimisi livre moko wezaki ya géographie contemporaine na zotanga na ukiloka mutazole na kati ya chambre. Ok, mère mutabano sa la prière azolela na se ya prière. Et une souffrance passe. Omoni basi loko ba mère na biso bakoli na bonheur, bakoli na vie moko ya mituka ba nini, ba villa ba nini. Ayi siko se retrouver na kimbanseke na milieu moko pauvre. Oh, azo kamatali puta ya super hollandais à $100, azo teka bazo pese $15. Ya sika, ba fungula te bakata te. Moi j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Moi mungolo na vanda ki pena boye salaire à liboso na kiti Bruxelles. 10 pièces ya hollandais. 10 na ipsi mer zong sa ba maputa no kuna. 2 ans plus tard, 10 pièces ili susu zong sa ba maputa no so ba no teka ponanga. Zong sa nguna na kati mal. Lataka ngonga nyonso lingi. Et lelo na zo mère nga charge. Aye logo te ako le na mboka kuna ofufu nini aza logo te. O mutuka chauffeur ezali. Mère nga za logo te ako le na mboka wana. Ako sepela timu kola okufa ozaka nke. D'ailleurs kutazoya na février. Azoya na février parce que ana visa ya 6 mois donc na préféré février parce que mali le diminuer moi muke. Azoya ovana ba koko ne pendant temps moko azongine na kini. Et puis visa on a joué déjà wana et au permettre à zoka suba visa. Ah au mona Champs-Élysées na otambusa ye. Na otambusa no mona pe yu arena wana. Et ça l'est bien. Ça l'est bien. Bon, na kimokolo ça sert à rien oyoka elengia mokili na kimokolo elengia mokili ba yoka on a bu jeunesse. Na kimokolo te
naki mobanga te nde tokosala bakariere yango tika na milengela mokolo yango ekozala makambo mama kolela te ngai nabotama mabele pampa bailo kanto okena na ngambo mabe ozaki idole na ngai ozaki idole bailo kanto na oyo watambala sambo na mokolo banzembo na yo pende pesanga pe ba courage ya kobima na bamboka wana epesanga pe na ba courage ya kobima na bamboka wana na bimakini na $500 na poche frère Gilles na pesio basalame belé na veni kato numéro 188 mutachekanga na yati Nigeria frère Gilles achekanga na $450 na yika na 500 na lesanga na aéroport $5 3 fois $15 na tikalaka lokwa soki na ba $25 na poche ya subsistance o ngana obima na ngona kende mboka libanda na yebite mutachekanga frère Gilles azana veni kato yepa zaka na Nigeria makoka wa matamikilita yebisinga bi yaya yo na ba courage no boso matiko te kuno okende ndira yi prophecy ngabi angana okenda Angola bite kuchama kona Angola te yo bongi na Angola te ngabi bana mai nyonso baki Afrique du Sud Angola bite yo te yo changer nzela nde omone bisika na ye kobunda na ti na mati na ye Vinginsele quartier 4 boko numéro 4 ou 10 côté en face ya ba vie nani vie tayo nani tayero a Saragabar na en face na bangwana vie Pajos vie Pascal pour vie Pascal mtaotonga na ba uniforme na chiki ba pantalon ya chiki bina ya bleu blanc vie Pascal Pajos pour vie Pascal ngana ebi na njilité na yebaki na matonge pa ya pirive na biso ladi bisika bandeko yekola musala na ye pembeni bateriki nzala bakanga marki donc ba mai voilà moi la vérité moi mike na yebisi bino moi je m'en fous na ba maramba ba concert boke na bino ba concert na bino za fi na bino na sala yo esengla na sala na yebisi bino vérité na yebisi bino ndenge zala ki lobi na défense mais loko mo ekitinga motema parce que na bengi ba combattre belo ya minene ba combattant ba yebani infiltration esalamaki et ba combattant mingi ba kende ko tika ba kombo ya ba combattant misusu na la police ba ndo tika pena ba kombo ya bato na mbila po ba zupe na mukana na ba tena liste wana ba moni pena ke yate bo pianga 1 minute seulement na mela mai Yebangana stopatu nakoma ko vivre na raranti kozela yo yebandaki par hasard na nzela na biso na yembi nzembo parce que boro na latiza nzambe kawa mona yembi nzembo wana parce que boro na lati deux fois te oyo ezan café salinga bien alati kombo ya mwana Koffi Olomide bon voilà
Allons, parce que la taille on prend bima moi libanda marche à pied nenge saraka que ça bien. Bon, ba mayo eza résidence nanga. Ndenge na expliquera bino eza résidence nanga. Na bandaki na zéro. Mutazanga mukanda. Nazanga mwasi na vanda nga moko na lala na foyer. Na bandaki kolala kutu libanda na balabala na Bové. Wa bazo biso to mera opesa biso bandako. Ti lo wana zaka mutu moko esprit ba mvuluzi na komoke na ba misala na nga bisafoudage ba restauration makambebele ti na yo kanga pe ba mbongo madame aye to zupe palin ba fina nga matonge ba pesi nga ndako mobimba ti l'état européen nga ndako HLM après na eu décision que il faut na somba villa na somba ndako te ya muke mais na somba villa oyo na betela bana mai le solonga bia ya na luka villa na pe bia yo banili boma ngabia mon soeur na koti na villa makamu nyonso ezalaka minene tira suka. Donc voilà ndako yambi bato ebele nga bayambanga yambaka bato eboyaka bato te bayambanga basunganga bapesanga bandako bapesanga mutuka bapesanga permis kutu na ebite so yuta mboka nini petit tambulaka na kara bato basunganga nga beta bino masolo te ya mutu moko ya lokuta e okosa bino ya zaboye tata na zaki ministre tata na zaki présenté na beta bino masolo na nga ya bien vina zaki nango passe na zaki nango tina ne na yo komabo ezala modèle ya leçon pour na bino lelo nga na okosa bino te na poche na ozanga $100,000 te $100,000 na obeta masolo ya 10,000 te 20,000 te 30,000 te 100 lelo na elogo na ozanga te nyonso na ngana besoin na sombaka nyonso tout sauf rien na travail à dire na marathon na ya ba 23h na ndako na ngana ba camarade te po atoza camarade na tokuta no wapi tokuta no erni tokuta tokende wapi tokende Dieu merci bana ba komokola bo moni bana ne ba ko mikolo bazokola so na moni ya suka wana komi à peu près ba 10 ans komi grande fille na wozo attend sikoyo moi vendredi na soir na Belgique to na Espagne to kutani enjoy to le to sakani na zongi nanga mais sikoyo je peux pas laisser mes enfants comme ça bango moko ezalo wa ba soso na tigeli bango libanda egla ko doda bango sikoyo na zana tante. Alors, bandeko ba condamné ngai ke o na sundola ki komba likambote na ndimi de fête. Et lo mo ebebité tous en bonne santé, makambe beleza liboso. Na ebisa bino nzambe, azan nzambe abolingo, azan nzambe munene. Ebini ni asala na vie na ye, na vie ya biso bato. A defa nzambe épargner biso na likamoko bo to ebagité a defa ba combattre belé banga bala na garde vie, miso ba refoulé bango to ebité. Nzambe moka yebi ayebi pe ngonga nini wa kopesa biso opportunité to longa mais to za la dessus te pour la victoire ya fali a defa bozo mona fali boy a defa ko bela lobi a defa ko hôpital nyonso ya makamba nzambe bino boka sa victorieux l'homme le plus fort a defa o nzamba bombelier boyebite bato nyonso bazolela na este wana mongongo na bango ezoyokana na miso ya nzambe kombo to sala pona bisote nga osa komba pona sani pona luka nini na komba ngai muturo wanga na osala komba pona luka nini pona zwa nini nga sina sala komba vina nga na longa na koma mutu ngara epoto kala mingi te na ebisa bino loko wana mbala il y a 20 ans seulement na 20 ans na kokisi nyonso oyo mutu akokisaka na vina ye na tongi ndako munene na maluku na sombe vilain munene na poto nazala ba makambo ekotela nga mbongo de part et d'autre na sali mariage na nga na Novotel na sombi ba voiture nyonso na bandeko refe na kini na sombi libana na ngai ba voiture bakola joye wana tambula na dernier cri ya X6 na laksa bino déjà nga na te moto yo na ko lela kaso na luka nini te lo wa luka so na mokeleza te si na zwi nyonso nazana mwasi na nga na lala kane na mbetu nazana téléphone et benga Afrique na tizaka ba WhatsApp te j'appelle ma mère avec mon téléphone nazana sous na niveau te que
nini miliki na ndako ezangi semule ezangi te biloko wana na kagla te nga somba basaki ya bantaba kasi bomona na alakisaka bino ba video yo bato baye bauti na ferme babomi ntaba baye kotikelanga na déplaçaka kutu te je me déplace même pas na esiko na minicho na ata na dentaba mibimba na ngulu moko ya mobimba naza pe na temps kosala barbecue te parce que so na 6e mission na koti douche na vandeli ma ya moto na beti corde na ye na lali na nga parce que lobi na obanda misala na nga ba makamu na nga na siko komba na luka kosala ni na komba mais na sala ngo pona bino bato boza na Congo mama na nga yo wana za visa 6 mois awo ya pe na bi mama na kocho na affiliation zo mukando va na yo okufela esili na za sona moto te bande ko nyonso bazalia bana nga bazalia ba mama leki bazalia ba tata mwasi bazalia na wo ba Congo etali bino na faina nga ba Congo na bino wana etali bino na ko mosala nga ba video pour Chilombo na se o swa bino ba misuba o regretter nango e o swa bino makasi boza sibone sigana nga na passion nga na monaka pona bandeko baza na Congo souffrance o ba monaka ngeza ba ONG bele na mona nes mikolo na ojo sala carte mo mbaba kechi na lata kasute na pesi na ba ONG wana batinda na Congo bato ba lata na bango esunga bato vie c'est rien nga ninga ko kufa mugolo musuna kati ya toilette na koti toilette na vandi na toilette na vandi na toilette asphyxie c'est-à-dire mon pepe zate na oko akupe mate na kangami nazoluka na loboko etelema na betata wese madama yoka makelele akufungula liwa ya ngoyo na kati ya wese na vanda boy nazoke nokufa mon pepe asphyxie na ebisibino nazoke nokufa na wese vraiment boy nazoluka na telema ta muke na kwa la porte beta bu madama yako forcer yango babuka porte na komi pembeni na tika na ba seconde na kufa ngai na mona kaka ba pumo na ngai bandi ko fungwa ba panze bandi ko fungwa peme bandi ko zonga mutu na ebisi bino mai ndenge zokita ngai ya mutu kitina makolo ngai mais nzambe nga bete okufa te otika bara na pasite biso okufela ki papa to sufraki tukufela papa to sufraki to souffrir botika na omona pasi te bandeko bozo bina bozo lia bozo mela pasi botika le omona ngote moi j'ai connu la souffrance souffrance na ebi souffrance jour mongoto je m'en souviens 20h mère maboko pamba nga bano tanga philosophie papa libumu penza na ebisibino nzala na komi faible nzala makasi pe na ngai vuna ngai nzala na bimika bonga bia na kitana pa bana mai na simwelo ka kulia ko mona na lia na zonga na ya pe na pa bana mai na nga aya biso ya to lia ke lo utitika na nzongo ya ta mwelo mo na ya pe na bo ya ta mwa kopa badina me ma mère lamba to lia na mère tolala nzala nga na mère na nga na ebisi bino na tokomi 0h nazo baluka na mbetu souffrance ya nzala libumu nzala nazo baluka na mbetu nazo lala te na komi lokwa nyoka bakati mokelo na mela mai ko mosala nga libumu pasi donc ezo senga ka mo iloko ekota na libumu na passé na babiloko wana nyonso dis-moi bana nga ba ebiango te nyonso bana mo besoin bale bazana ngo bazana nyonso mais moi j'ai passé des moments ya ba souffrance na ninga ko mona mutu na souffrance te ngai nga ninga ko tuté mutaza na même pembe na tande nga zala seno ngene musala kana komika ka millier moto tambola kana boye mituke de servara te donc ba mituke le garate seno monika muta tambola makolo pepin ok apona keska mata na logotaka batu parce que na ko mona mutu na pasi te na ebi pasi nga na ebi pasi ndenge yalaka ebi pasi mais soki batu musu bazo eba pasi te bazo mela bazo bina bazo tala ba société ya menace batindi kuna na UR na batu ndenge basubi libanda kuna bakotaki na ba Jack Daniel c'est comme ça les Congolais
C'est comme ça. Nga na ndako na sura aksibino na ba carton ya ba 20. Oh carton. Ba carton ya ba 20. Nazana ba carton, nazana 20 mo côté ba carton ya ba 20. Ngai. Bocho mona on sa la folie na zo mela na zo sopa 20 na nzoto. Si j'ai besoin de boire, na kiti na bendi mwa mulangi mo na tina verre na meli na vai na ngana ola na ba documentaire na nga ba reportage na nga tingo moko madame Aouya. Ceux qui ont un restaurant là-bas, na toke restaurant, ceux qui ont un ndako, to lena ndako. Ça y est, pour la vie eza na ngolo côté. Mais c'est que tu respecter la nature. Tu peux saper valeur na batu mususu ata bazanga. Tu apporter bango bosu na biso. Mbongo na ebisa bino déjà ngana lobaka ngo millions de fois. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça complète. Mbongo ça la bonheur te. Ezaka yonde uti na pasi ozoka so uti na pasi ko leganga mais tu te trompes. Que non zimbongo boko pesa bateau ba na posa na ngote, ko kabangote, poza lar na yo. Mais je vous dis na relax bino bolo ba Google azokosa. Bolo ba Google azokosa. Ngana lo ba makampo na bolo ba te. Bomoni. Bomoni za combien? Deux papiers western, $500, $500. La tinda qui ont le journée dimanche, la tinda qui ont vendredi. La Kinshasa. 2 personnes. Yango. Boloba, ce mbongo qui bonheur. Naka mata mbongo mutoki na ngapi na no tinde la bateau yo. Ba sali na bangote. Ba vai na bango na banda kuna tinde la bango. Mbongo yangote. Yangote. L'argent ne fait pas le bonheur. Ozo comprendre. Ngaba tibara na parler na ngaba kamwaka. Mais moi-même, lobby couple mon goûté, yaki erozo antaba. Parce que n'est tolère na biso pa ngote. La benza couple mon goûté erozo antaba. La pesi ba rempli de 20 kilos antaba ba kenango. Moi c'est dans bal wa. Anda kuna bino kitoko. Mais non, biso to mona ngo anda ku normal. Et puis anda kuna bino kitoko. Boza pena boyo, boza pena boyo. Non, c'est normal. Yo pe so lingo ko manango. Sogo lingo somba ndako boyo somba na pesa bino ba astuce makambe belé na fungula ka bino sogo lingo sala boyo sala mo entreprise nini onga na ebisa ka bino te nini oyo ngana lobela ka bino te eloko moko spécial ezate eloko moko spécial ezate même bilamba na laksa ka bino pona pesa bino goupe bo somba kaka manto yo il y a plus ou moins 1500 euros solo be somba na relaxo même bisi on somba on payer 10 fois plusieurs fois. Et coach a plus de 400 euros, bisiko on somme même payer 10 fois. 40 euros, 40 euros aux yeux continue. L'inette à la coste plus de 160 euros à Pamba. Bisiko on somme même payer 4 fois. Bablo wana nyonso na laksara bino pona laksara bino ke mokili ezo dépendre na mayele ya moto et non na makasi ya moto. Oui oza makasi mingi mais so oza mayele te, eza pasi pour évoluer. Bongo. Motema te. Motema ezala na eloko te na explica bino déjà motema ezala na eloko te bongo. Nesi nga ba biloko nyonso na vivre lelo na koli nango. Na ide na chambre na ngeza na lavabo, ezana baignoire na sukola na chambre, bomwana na nyonso. C'est pour cela lobaki ke ndenge ya boye mukono ozwa mbongo na otonga. Ndako munene chambre moko na moko ya mwana ezala na douche na ngona kati. Ndenge pe na sala. So na fungoli chambre bana omone zana douche na ngona kati. Ndenge pe na sala. Pona kola na ngo na yebi ezani. Eloko moko spécial eza wana te. Na lota kana ngate na mvia kana nga batute. Bana ya fali ba kobenga nga noko. Niki menga lubwele. Nga komona nga lubwele. Vrai ou faux? Niki azan leki na nga. Bana na ye kela na kena. Bana nga komona baba na. Bano nga komona baba kelate. Bano ngai kela na presti. Ye bana komona bango kena na kela. O baza deuxième génération na ngaza bana mikolo. Naza kuna bakoko. O baza deuxième génération baza misato. Plus 3, il y a première génération, bakoli déjà Joël Akouti 30 ans. Mirabdi aza à l'université, azosa aza na inspection à la police, comme inspectrice, il y a la police. Blondia aussi sa licence na ye. Naza na bana mikolo, o baza génération, il y a poto.
Ponga libala awate na bala déjà depuis Kinshasa. Na yaranga moko na bundani après moi c'est eko ya bana ba eko ya. O baza génération donc eza le roi déjà moi c'est na tika eko bota déjà pour sonne na miradi bazala miradi azala. Donc moi c'est na tika eko bota déjà il y a à peu près 9 ans. Il y a un moment où il y a des difficultés parce que 9 ans écart quand la matrice pose oisé mais ça rappelle moi passe. Zomon. Donc ils en ont n'engwana. Nga na epsa bino bana mai l'argent ne fait pas le bonheur. Vandu anozo frimer aba jona leki bango na boye na biro pamba. Nga kutana liwa na uka solo liwa. Nga na uka solo ya liwa omoni liwozo ke na okufa. Undire lo mungomo ezo bate okufa te na zo meko kaka. Nzambe habité okufa te na omeka yo. Asphyxie, carence d'oxygène. Mon pepe autorisé, mon pepe ya nzambe ya ofele e kimingai. Na wese, na vanda boye, na zo kende ko kweya, na kweya biu na kufi. Allez, médecin ya mort naturelle esili batio na cercueil. Nyonso baneko beta nango tolo baneko dangwa nango e tikali ya defo noko moko pa na palais. Akomo bimasuna mwana no ya mwasi, akomo bimasuna madame na yo. Le monde est méchant. Le monde est méchant, les gars. C'est pour cela humilité précède la gloire. Pour la biso bamvolosi. Kozala romi kiti ça. D'ailleurs, nga so na yo relaxa bino ba bilamba na nga, ezalaka pona ba polémique bato ba neko lo balanga. Oyo pe bilamba ka musala be mission na yo. Abi nazaka na bilamba. Ozaka na bilamba wa piango na bina zaka na bilamba ba grande marque nyoso ba Gucci ba Igobos tout nazaka na. Après comment il peut yo peut to lembi yo. Et monsieur comment il sala moins de vie. Bato ba omona lo wa clochard mon abi et comme ne boya. De il faut na sala ka penda émission bana la Firenze pena ba moni penda ba bouteille doré pena Saint James ezaka boye. Ezaka boye sur mesure. Donc bazo kolanda makambo na oloba te me bazo tala ndeki mbundi boye donc eza boye mayanga nia mokili ezotambula na bintérêt ezotambula na matériel mayanga ni mais biso za ngata vie wana te l'humilité précède la gloire l'argent ne fait pas le bonheur ce mbongo ça la bonheur to ka bango te na oka ba bonheur ya vie na ngate mbongo so ça la bonheur nakenda musika parce que na téléphone na ngana rotinda mandat western était ni monogramme parce que compte na ngeza compte joint e futaka bandako e futaka ba ngambo belé e ko bimisa mbongo te pona western vous comprenez donc ya wana il faut na ke pena na keti na telemi pena molongo mali les ozwanga mvu les opolisanga libanda na poli ti tour na ngana koti ba selinga ba mandat wana na bimi ba papier na bombi tina eko benga na pesi bango ba numéro pour vous dire que c'est l'amour bolingonde le kinyos et ambongo te bolingonde le kinyos na uta ilozane o na uta ilozane na yeti na komi na gare du Nord au bis de nuit ezate tala batu batondani wana bis de nuit ate bombo osonga nini abi papa tozo ebate na malili ya boye heureusement na voiture na tika ki thermos ya café pour nga linga café mingi na tika ki thermos ya café nga bo nga na bozela nga do 4 minutes na obima na bimisa voiture na bimisa na bino thermos ezana no moto po yosi la moto te na bimisi thermos na bimisi ba mapa ba ji na kabol na bana mai ba oba nga na oke na ngai 45 ba oba ozwa direction à 91 na memi bango moto eza 7 place. Donc 6 personnes bakota na kati na tika na tika mutu na mutu na ndaku na ye après roue na sur autoroute na continue nzela pour vous dire que babiloko wana pona ngai lobela ngai lokote et lobela mutu logo mutu ayebi vite mutu ayebi ne vite azomona ka lokola ya zui on dirait vous comprenez biso ba quinoa pina tongo né na hôpital ngaliema mutolu pe na bakundi yango na matonge grandi na Kinshasa
sur 11 provinces ya Congo na voyage na 10 provinces. Et là, ici, on a commenté que c'est Nord Kivu, na Sud Kivu, na Bukavu, na Père, na Bamer, Bandeko nyos, Katanga presque Bamboka nyos. Toi, na Mbushimai, toi, Kananga, tozui train, tout ke Kamina, toke Kabongo, frontière ya Angola, côté Zalobito. To tambola balikasi, bakipusi, to tambola biso za bana basoda. To tambola, mère nanga kutazalaki mutu munene na office de route na Kamina. To yana mulangi mobimba or. Bouteille à prémisse plein tina mutu nango or na or to yana ngora kini ya ta botika ya moni nga tala ga se munda loba na ye na tala hermona sega nga bia batu va vivre te donc expression mo ya kazu le 15 ya solo au mutu azwa te mo la azwa au ka sa unions. L'argent c'est rien, l'argent ne fait pas le bonheur. Ya omona la soza na eloko kabula na baninga tala pasi ya baninga ngana olinga te mutamona pasi onga na mona na vinanga na yebi ndenge swaka ndenge liaka musuni ya nzoto na yebi surtout ya nzala vomena zala ya mpiaka na zana mbongo te na poche me pasi ya nzala te eza punition. Je vous dis vrai. Tika, botika. Babla onyon se bolo baga ne sanga malobi. Biso to vivre ba souffrance. Au mona penake kopo moko fufu kopo moko masango matembele muke na mwa likayabwa muke osisi kolio meli gobele mobimba ya 1 litre ya mai. Gobolo ni bume fimbi mo muke o boki gaz. Le damas pena bina le bien pena li bume vandi pena. Mais rien, il n'y a que l'eau. Il n'y a que de l'eau dedans. Mai na mai. Mai na mai. Yaya. Ozana ngo kabela ga baninga. Ozana ngo sunga ga baninga. On comprend, nous allons sunga baninga. Kabela baninga, la vie c'est rien. Ola mukape boepe, oyi lokolezo sala sobiente. Anga yilokolo. On est très fragile, oyi imaginer te que muta makasi avai na mabela za ko misumbela na mabele. Muta makasi wa beta ka mutu likofi muta koi. Avandi na mabela za ko misumbela na mabele. Ako sanza makila. Alors il faut faire attention à la vie. Vie, to me maona ne tozo lingate. Vie, il faut respecter les principes et les règles à vie. To banga nzambe. To zana bolingwa bande ko mususu. Et je vous dis les gars, les gens souffrent na est ya Congo. Bato bazako souffrir. Bato ba mama batata bazo tambula na be funda na mituna mvula bazako kende sika ba yebite. Et toi tu te dis que bon voilà nga il faut na bina na lia na mela. Alors, rythme qui ça tourne comme avant l'enfant, elle va très bien. Alors, banda kiné na ye lundi c'est demain. Mais bon voilà, azara 11 jours. Donc 6 jours à kiné, donc semaine on a to banda déjà ba olongo les plâtres. Ko banda déjà au tambola le colonel très bien. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de formate ma sali en torse. Mon cou est sali déchirer, mon cou en dézoki na kati. Donc ça qui faut pas parce qu'il y a un patinage hein ça la likolo ba neige wana et ya ngonde mutu ça qui faut pas ça la roulette il faut pas coq atikali na ngwa crier. Donc voilà, merci beaucoup vraiment, très gentil à vous ko tuye ba santé à moi na ça fait chaud au cœur. Les ça la vraiment moto mingi na motema ko mona ke bozo partager na ngai passe oyo nazo traverser nango. Donc voilà, je vous souhaite tous un bon dimanche, un très bon dimanche. Nzambaza na bino, apesa bino makasi, tomonani mbalasima. Au revoir.